mboka bamususu bakobimala misala balolenge nyonso nzoto ya mutu pe eza bongo basusu baza pona miso basusu baza kobongisa bango basalaka eteni ya matoi zolo monoko motema kopema nyonso wana kasi na ntango nyonso moto akosala soki asali akolemba lokola kolemba esengeli aluka susu bokasi mosusu ya sika nde sika wapi moto akendeke kolia po akende kolia bilei oyo ekoya kosunga biye to baye baza na kati na nzoto na ye po baye wana pe bazwa bomoi ya kokola kobalana kobotana na kati na bango tango nyonso banguna bakoya eza na eteni ya bamapinga oyo eza na kati ya nzoto baye bakobunda etumba na bonguna wana antikor na lopoto tango baza kobunda soki esali te bitumba eza pete yo koyoka bokono te kasi soki bitumba eza makasi nde bandi koyoka bafièvre elingi koloba basoda baza na kati ya bitumba nde bongo maladi ebandi kosala nde ntango wana emonisi te bitumba eza makasi na nzoto na yo esengi lisungi mpona bamapinga wana baza kobunda nde wana esika tolukaka mino to kisi omela mpo ekende kopesa bokasi na baanticorps étranger bamapinga ntango ozo baanticorps esengeli eloba anticorps étranger bakisa mopaya na kati mpo ya ye mpo aya koboma nzoto na yo kasi na kati ya kobotama ya moto tobotamaka na bomoi nyonso mibale bomoi ya bomoi na bomoi ya liwa elingi koloba boye moto abotami na ba selile ya mabe kati na ye selile ya malamu oyo kopesa ye bomoi na selile oyo koboma ye nde toye sikoyo na baye botangaki netelo bapaya ntango botangaki microbiologie boke kotanga yango na cours ya biologie na biologie boke koyekola bomoi kasi micro elingi koloba nazoya euti na micro muke baye baza na bomoi me baza mike ntango nozoyoka microbiologie donc boyoke koyekola bao wana nzoka ntango bazolakisa bino na microbiologie balingi kaka balobela mingi baye baza ya mabe donc bamicro bomoi ya mabe nzoto ezali bomoi nyonso mibale na ya mabe na ya malamu tobotamaka nango yango ekosala ete moto ntango aza na bomoi esengeli azala na baye baza na bomoi do baselile positif donc ebele baselile ya botata mokeli ebele kasi bobosana te kobotamaki mpe na bamicrobe baye wana babundaka mikolo nyonso abotamaka na yango eza bongo parce que baselile misusu esengeli ezala eza microbe me ekoboma mutu te me ekoentretenu kaka ye mosala na ye azosala azozela mpenza ngonga na ye parce que tozali na bomoi ya komata na bomoi ya kokita omoni ntango okufa bango sikoyo baselile oyo motema animaka bakosala susu te sikoyo komi ntango ya baye wana bobengaka microbe mpona bango sikoyo banda kodétruire nzoto omoni mpo bakende kosilisa ngo sikoyo moto mpo azala na bomoi esengeli alia biloko yango moko mpe bilei yango eza na bomoi oyo babengi repas équilibré ya boyindo mpe ezalaka repas équilibré mpo wana eza biloko ya bomoi biloko ya bomoi elingi loba nzete wana azovivre nyama wana mpe aza na bomoi yango nalingi nalia ye nazolia nyama mpona nazwa nini nazwa bomoi eza na kati ya nyama eye epai na ngai nyama wana esengeli azala na nzoto konongono azala na bokono te omoni wana nde ezosala bomoi ya bato kasi lelo moto mwindu azolia mpona kotonda mpona nini moto mwindu azolia mabe mpona nini moto mwindu azolia mabe mpo moto mwindu ayebi te ntina ya bomoi na ye eza nini nde bomoni ntango mfumukusu alekaka na televizio bopesa ye ntango zela tata bopesa ye ntango mpo alimbola epai ya bandeko na ye po mingi zela bolimbisi mengo
po mingi bakanisaka soki mfumukusa lobi lelo po na religion bapaya boyini ye, politique bapaya boyini ye, aye makambo ya science boyini ye, nzoka bozobosana eloko moko moto aza na boyebi azotala eloko ozolia amoni ke ezoboma yo siko soki ya tiki mbeba eze pana ye po ya yebi ndio kumekusa yaka siko na television ozolobela biso makambo ya bolia oyo epesaka bomoi yango susi na opo elingi tete likambo oyo yebi ekokopesa bato bazolanda bomoi bayeba yango te bolia wana epesaka bomoi tozalaki na etape wana ezali mpenza nini yango nazolimbola na bandi nyonso oyo kaka eza na bomoi lokolo oyebi te nzete azalaka na bomoi okokanga mwa bakombo te matondo mingi soki nalobi ndunda nalobi ndunda eza na bomoi mbisi aza na bomoi ndeke aza na bomoi nyonso na bomoi kasi bomoi nini esengeli botika ye na état naturel ndenge bakelaki ye mpona kati na ye nazoya nenga kitsano motema soki mfumukusa azoloba kitsaka motema okoka nyonso biyano omoni nzete akolaka na ntango mbisi akolaka na batango ne oyo batiela ye lokola mpe soso na lolenge wana soki toloni ndunda soki bomoi ya ndunda esengeli tolia ndunda wana na sanza moko tozela kokisa sanza tolia ye na ntango wana mpo aza na makoki ya bondunda na kati na ye oyo biso toza na yango posa kasi soki ozwi engrais chimique oti ndunda ya poso moko akomi munene na molai ya ndunda ekola aza ndunda te aza kisi oyo batie na kati na ye aza na makoki te ya kopesa yo makoki oyo eza na ntina mpo ntango okolia epesa bokolongonu ntango okolia ebanda kosunga baselile na yo oyo ebimisama na eteni ya globule rouge mpona kozwa makila pamba te fer ezali te na ndunda wana kozomona sikoyo olobi engrais chimique eza kobebisa cycle naturel ya ndenge ndunda esengeli kokolela mais tozalaka mpe na baengrais chimique oyo ezali bio lokola babiloko ya ngulu et consort batiaka na mabele mpona korenforcer vitamine ya zelo wana mpe ezali kaka mabe na yango ezali ebandi epai ye ngulu alele ale nini ye ngulu wana aza na kalite nini bamba te oyebi esiki toyebake eloko wana ekoya kosala nini na kati na ngai eloko wana ezoya mpona koya kosunganga na opesa bino ndakisi ya malonga mpo bososola potango tolobi te bino moko bosala makasi mpo bolona na engrais naturel elingi koloba bakasa oyo eza kokweya epoli nde wana eza na ntina makasi nyama mbisi bango nyonso balia na etat naturel mpo bino ntango bokolia bango bolie mpe biloko oyo eza naturel tozwa bomoi ya bayindo eza lolenge kani soso oyo tobengaka soso ya sele na soso oyo tolobaka ya mboka botala bango mibale soso oyo aza naturel aza kolia biloko oyo eza na kati ya nature mpe eza malamu likambo te mpo bino nde botie mabe wana pene na ye soki yo tie te ya kolia yango te lokola libataki komela mai ya wese mai ya douche mpe yo tielaki mai ya douche yakolukango te matonde mingi nde lolenge wana ntango soso wana mibale bazali okomona boye soso bozolesa balima batie vitamine na kati na ye basoso wana soki oza na bango 50 bakozala kaka 50 ata baza basi na mibali bakobalana te bakobota te kasi bakobota maki ndenge nini ntango baza kolia lokola baza na bango mayele te baselile oyo etondi na kati na bango ezali presque artificiel parce que ezali baselile ya excitation na bavitamine eza baselile fécondé te donc eboti bizengi na kati na ye bongo na ye eza na buzengi eza na mayele akokoka te nde ezosalaka ntango ale bavitamine wana eke koexcite bahormone na kati na ye epesi ye bamaki na mokolo moko azobota maki motoba to sambo maki wana eza na bomama me eza na botata te elingi koloba eza na bomoi te na kati na yango sikoyo ntango yo ozolia maki wana ozolia maki eza na bomama kasi eza na bomoi te
ekopesa bomoi te sikoyo soki soso wana aza kizengi yo sikoyo ozolia azopesa nini azopesa buzengi oyo aza nango donc azopesa bozoba oyo aza nango sikoyo komona oyo ya biso omoni soso ya biso soso ya biso bayinga biso la makina oya mike pe abandi ayoki kasi akomi na mokumba na kati na ye abandi kolela bopesa ngai ntango nalimbola eloko wana eza na tino makasi abandi koluka esika oyo akokenda kobotelaka maki na ye etango azokende obwaka maki alingi te bato bamona bolumbu na ye donc aza na pudeur mais soso oyo wana ya kizengi ata na miso ya bato azotambola kaka azokende kobwaka kaka bobano bazolia yango bongo bakozala na soni na miso na bino parce que alia soso oyo azanga soni ozomona ankeke ezokende mpe mwa ndenge moko eza kolimbolela bino eza likambo sérieux na bomoi eloko kolia ekoinfluence yo soko le soso opesi motema opesi mwana motema soso mwana kozala lokoso oui parce que nyama oyebi na opesa bino ndakisa po tozali na lisola soso me na kozonga kaka soki ozwi mokuwa ya nyama kanda osokoleli yango mwana azwi influence wana lokwa mokomboso lokwa mokuwa mpakasa lokwa mpe mokuwa nzoku lokwa mpe mokuwa koyi mokuwa tambo ekosala soki mwana siliki influence wana ekopesa mwana bokasi ndenge makako azalaka ndenge to kolia yebaka malamu te eloko nyonso olia kobalanaka na yango wana omoni bamosu balobi te eloko boye toliaka yango te emondele lokola ayebaki te biso toboyaki bafene ya epai na biso tozalaki na mayele te mwana ntango azokola bokotiela ye mokuwa mokomboso po epesa ye lisusu mondele alobi no omoni bacroyance wana fo kolongola yango bango balingi bayindo bazalaka bizengi lokola basoso wana ya bizengi donc azobwaka na abwaki mwana parce que ayebi ntina ya mwana te bino bozotuna me makambo oyo ewuti api na famille na biso me bozolesa bana basoso na bamaki oyo eza ya bizengi ezangi mayele ezangi bomo papa nkusu tozali bato mosusu baliaka basoso wana ndenge olobi eza na baselule moko artificielle ebele me bazosala makambo oyo eza na nzela yozomona mpe mpe esika wana espace ya éducation oyo baparent baza kopesa bana eza kojoue mpe role yokana yebisa yo oyebi bomoi te nde okoloba bongo nalingi koloba nini lelo botala bomoi ya bayindo lokola moyindo akomi artificielle batie antibiotique na balolenge nyonso botala molongo na baloposo nyonso nde natika lisima kaka motu mwindo te nde natika lisima mi nalobi économiquement scientifiquement nani aza nsima ya bato nyonso mesa motu mwindo ovandi kolia bio nde tozwi place na biso tozonga na bomoi nyonso kolia elingi koloba nini oyo na lopoto ozokonsome même soki okonsome religion étrangère eza anti-vie na yo parce que milimo oyo kobenga na bapaya eza milimo oyo eyaki mpo ya kobebisa bino yango nalingaki bopesa ngai ngonga nalimbola mosala antibiotique aye kosala na mosala influence étrangère eye kosala moto wana ozomona ye aza congolais maza congolais te papa nkoso s'il vous plaît ndenge tobandaki na cheminement ya mateya opesi biso awa na mpo etali kolia malamu kolia babiloko oyo kopesa bomoi parce que eza babiloko moko naturel mpo ete influence ya na mayele na esaleli na ya comportement ezala malamu sikoyo question nango eza toza kose multiplier tokomi baike tozolia mpe kaka yango te tozolia mpe kaka yango te biloko na ndonga circuit nango naturel esalemaka malembe esalemaka na ndenge moko te bokozala boza bato na mboka bokomi 2000 basoso eza kaka 5 eza kosemultiplier wana ezala ekokota te wana makanisi na yo te makanisi tikana yebisa yo te alingi kolobake biloko ezolesa bomoi eza mokie bakomi ebele kasi yanga ngi naloba na bino na libota moko soso moko ya mwasi ntango yo obali mwasi na yo
ozana soso na yo moko ya mwasi na moko ya mobali yo bandi kobota boti mwana moko mais soso ye moko ti yo kobokola mwana kobota bana mbala boni mpe bakozala basoso boni bino nde bozobalisa te na nature parce que ntango bakoko na biso bazalaki baza na basoso bazobokola soso moko akoko bota bana zomi na mibale lokoso ya commerce ya mundele aye kodétruire epai na bino mbisi na mai abotaka 2000 3000 maki ozomona surtout kozala na crise ya mbisi te toza na crise ya nyama te mpona nini basali bantilope balape babotaka ebele lion akobota mwana moko parce que aliaka misuni bomoni tata mokeli abongisa nyonso koloba te ke système oyo mundele aye na yango ngana tangi komba mundele te yo kotanga te ngai nde mutu nazotanga bino nayebi kobanga bango ela ke soko banga te mpo baza banzambe te biso toya bayindo bango baya mindele na kati ya constitution na biso bapesi basengi mpe to respecte moto mosusu po esalela moto mosusu esengeli to respectable biso moko nde tomitya misapi po toza mpe bana mike te toza mikolo ntango tokendaka vers babiloko wana baforçaka biso te bakoki koforce yo indirectement parce que d'abord formation aux une école eyinisi yo boyindo ezolakisa bolamu epai ya mundele nzoka bolamu wana ezo ya kobebisa zela nengwa mpona nini so toyona bino na plateau surtout bino banengwa eza na babizaleli oyo wana ke soki tozolibola likambo linga obimisa motuna na oyo na koloba malamu zela toyokana bien esika wana papa kusu mpo yo olobi eyinisi nga boyindo me nga nalingaka boyindo makasi parce que naza boyindo mpe nazalaka fiere ya kozala napesaka nzambe merci papa kusu napesaka nzambe merci na ndenge atianga na kati ya Congo ezali mboka moko ndenge chef de l'état alobaki eza na bapotentialité ya konourrir monde entier donc eza na barichesse ebele donc boyindo ezali valeur culturelle na biso nalobi ezala nengo ezala toyokanaka kozwa majorité te na yo moko omoni ngai nde nazali awa nalingaka boyindo mais soki tozwi na pourcentage nano Congo langue officielle eza français esi eyini boyindo omoni lelo journal télévisé info en langue eza nini ezokwesa kaka bakota ya biso ezomatisa lopoto to omoni esengeli toyeba maladi esika ezali ndakisa ozwi ya mokonzi ya mboka apesi discours ya kitoko banani bakokokisa makanisi ya mokonzi ya mboka bana mboka oyo baza forme na mundele to bazala forme na boyindo oyo baza forme na respect ya moto yoka te école oyo oke kotanga kuluni ezalaka wapi awa te kuluni ezotosa yo te ayebi te ke ozali nengwa oyo okobotela mokili mpona nini filme ekoti nani atiki filme ya mabe ekota na kati ya mboka nani atiki masanga ekota eza mutu oyo asosoli te mosala masanga oyo eyaka kosala mosala bafilme wana eyaka kosala na bamboka na biso mpona nini alekeli na ekole ya mundele ekomisi ye lokola soso wana oyo nazolobela donc bolinga tokundola mabe na mosisa lobi tolingi tozala malamu toza na mboka toza na posa bayindo bakende liboso sikoso tozomi na kolia mpona ke tolia malamu esengeli tosala nini okolia malamu sosolisa moyindo mpo moto alobake lelo nale malamu moto aliaka kisuka dendeski akoloba te kale malamu ya koloba le malamu nzoka ale mabe sikoyo esengeli olakisa ye ete bilei oyo ozolia ezoya kosala mabe na nzoto na yo yo okomi presque mutu ya kolandaka bavitamine nzoka ifali ozala na état naturel parce que cerveau na yo nde eza esika molimo na yo akambelaka nzoto omoni alors nzoto na yo esengeli ezala na état naturel mpona oyeba koyamba mayema azali koya malamu mpe ozala na bomoi molai secret ya bomoi molai ezali ya kolia plus naturel nde yango wana epesaka motu bomoi molai komela mai naturel yango kopesa bomoi molai kopema mopepe naturel nde kopesa bomoi molai eza mpenza na nzela sikoyo motu ntango azomela mai tosunga motu
pour mutu tanga kobela parce que toujours le makambo kolia wana komela tango mutu akobela ayebi te ke mai wana ebelisi yesi ko azokanisa ndoki nenga nzeba lokola azalaki wana nde aloki ye nzoka nenga nzeba te ezali siko mai ya mele nakopesa ndakisa ya baproduit bazotia na mai balobi mpe eboma microbe batie chlore wana abomi microbe par exemple na 25 litres ya mai motuna na biso eza boye bokasi ya ye chlore wana esili to ezokoba mpo soki esili na 25 litres mai eza malamu mais soki esili te eke tobakisi ne fiske 50 centilitres ya mai eke effet na ye ezocontinue mai wana eza danger mpona mutu akomela parce que ntango ekokóma na nzoto mutu ameli ake koboma lisusu baselile ndenge azalaki koboma microbe wana na mai ozomona sikoyo donc sikoyo kopetola ta mai ezosenga nini leta ayeba ntango tozotangisa bana na bekole balakisa bango mai ya peto ezali nini mai oyo eleki na mabele barafine yango bapurifie yango na mabele tobi mai ya source eza malamu te est-ce que tokoki kosala te bano ya académie de mauvais arts basalela biso bafiltre na argile mpo otomela mai ya peto omoni batio bazokabolela mai ya 1945 nyonso si ebeba na kati basukolaka yango tata basukolaka tuna bango moko kendeka na lingwala na kitega na kitega na lingwala pembe na desamoureux na kende koleka na moni tie toboka na kati ekoma ba couleur de tes assommos. Bon, papa, aussi ça peut tous naïe biso le mot photo sala sikoyo. Si ça. Maintenant, il y a le babou. Usagé wana. Donc il y a le babou. Omoni tozo mokili to sala makasi tozo ngisango état naturel. Donc tina on fu mukimbango yelaki. Pe apeselaki bilaka ya génération otozali ke motangi sisengeli atangisa bato. Ezali po bato. Tango bakotanga mokili ndenge kelama ayebi pe ete ye paza na kati ya nature yango mutu basali ye pour vivre au-delà ya 100 ans. De fois kende likolo makasi il faut au moins plus de 6 générations pour na yo bakoko no finus ba ngo comme au-delà ya 100 ans comme si bando ku fa ba 80 ba wana zotanga bakoko ya tango munde wana okende makambo mususu zela alobi loko boko ya malamu zela na personne qui ça moto soki asali une semaine alembe bakoko na biso munde la kutaki na ntango wana masuwa ezalaki na bamotere lokola boye te kolongo ati amérique bazosala plus moins 3 mois ti amérique bato wana bazokende bakanga bango makolo na maboko na bachaine me bake kokóma na bomoi na amérique bale te ntango bakomi bapesi bango mai me lelo yo kosala mikolo boni okokufa na nzela te mais sikoyo bato wana énergie wana résistance wana bazalaki nango elingi koloba nini bato wana bazalaki na baréserve ya énergie na kati na bango ya makasi parce que oyo botangaka na bible les géants de la bible eza biso bayindo tozalaki kovivre ntina ba 400 ans ozomona ça peut être boyebi te lelo soki botangi na bible balobi na bino adam avivaka 960 ans elingi koloba nini le monde ekomi artificiel nde bomoi ya bato ekomi réduit lelo bato tellement baconsommer baantibiotique ebele na baforme nyonso nde esali sikoyo te bomoi ya bato na 40 ans na 30 ans na 20 ans mutu akei mutu butaka abotami kaka lelo pakufi matondo papa nkusu tozogarde yo na plateau olobi makambo ya etelo nyonso wana mpe fo eleka na betelo tokozonga parce que tozozwa nzembo moko sikoyo oyo bana ya mike basengi merci na papa mokonzi na ndenge atiki bango batanga yofele tokozonga mpo toyeba soki papa nkusu mpe atangisa bato fele tokoti kosala recherche oyo wana etelo toyeba soki otangisa bana fele tolanda merci Fachi avec l'artiste Nelson Ndundu on se retrouve tout à l'heure. Votre Excellence, Monsieur le Président, nous vous remercions infiniment pour la
Votre Excellence, Monsieur le Président, nous vous remercions infiniment pour la gratuité de l'enseignement qui soulage nos parents. À jamais nous serons reconnaissants à vous et à votre gouvernement. Au nom de tous les élèves du Congo, nous disons merci Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci Tshisekedi Tshilombo. Vive Tshisekedi Tshilombo. Merci Tshisekedi Tshilombo. Vive Tshisekedi Tshilombo. On danse. 1, 2, 3, go! Merci Patrick. 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 Voilà, c'est... En tout cas, moi j'ai vu les enfants chanter, les enfants remercier. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bon, ils ont rendu la chanson selon les enfants. En tout cas, les enfants ont leur monde qu'il faut comprendre. Et moi, en tout cas, ça m'a attiré quand même. Ça m'a attiré quand même. Moi, franchement, ça m'a fait sourire, ça m'a fait rire. Ouais, mais quand même, le message est profond. Merci au nom de tous les enfants pour la gratuité. Ça, c'est un message très essentiel. Ouais. Le message est profond parce que nous avons les ODD qui prennent dans l'ODD 4 de faire en sorte que toutes les personnes aient accès à l'éducation. Oui, bien sûr. Et en respectant la Constitution qui prévoit que la gratuité soit pour tous les enfants de la RDC, le chef de l'État a montré sa volonté de réaliser cet ODD-là. Parce que les ODD sont des objectifs de gouvernement qui veulent atteindre un certain niveau d'éducation d'ici 2030. Ouais. Donc c'est vraiment à féliciter. Et les enfants, nous disons merci au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça c'est bien dit, Marie-Reine. J'ai vu que c'était une maman qui parlait, ça c'est bien. La voix des mamans à travers Marie-Reine Zeba. Voilà. Tozomeli papa Nkusu, makambo nyonso tolobi kolia bilei ya bomoi, komila oyote, kosala boyete, kotangisa ya ofele, mokonzi mboka ye wana abandi. Est-ce que biso oyo tozana baetelo na biso pe ya mikemike? Est-ce que to ni balbato ambwate papa na ye ye mokona papa Nkusu pe anetelo na ye? Est-ce que toyebi bafutaka ofele beza ya kufutisa Matendo mingi tokoli qui a été ndeko kadima ndakisa ningo mbamsubu ngobite ndeko kadima ayebi etelo ningo mafuta ezala ko futa 2000 francs na tango o bekol misera cher 2000 francs mo bimba. Oui, 2000 francs par mois. Ok. 2000 francs. C'est ça qui compte bongo 2000 francs, c'est qui ka ko futa. Oui, ko futa ko mesalité. Problème est parce que l'État ti école primaire gratuite. A ti ofele a une mission ko futa bala kisi. Mais pour une batiki ba privé. A tiki privé parce que il y a zopé sambolo na privété. Mais biso siko tozana na lolenge lokolo ya privé. Siko c'est aussi 2000 francs. Na tango wana to sungi l'État te. Kasi loko ya motu ya ezali école ofele na yango eza malamu.
kasi mayepe bana bakozwa na kati ya etelo eza na ntina makasi nde eloko nalinga na tuna batangaka ndenge ni mpo yo olingi na lopoto te olingi amie te nazoya ngupenga ngonga nakoya ngai nalingi mwana azala na boyebi eno aloba me mwana azala nde na boyebi na mutu omoni ndakisa bana biso baleki bayimbi nzembo kitoko me eloko moko ezangi epa na bango lokola baza bana mike bongi ya bolakisaka bango ntango bazoyemba esika balobi mbala moko Félix baloba te président to papa bamesana yango ntango baza bana mike parce que biso toloba te soki bafrançais balobi monsieur Macron eza bango biso epai na biso eza botosi ya oyo aza kulutu donc faut te préparer école eza pépinière donc na lolenge wana biso tozolakisa bana na biso yambo bayeba minoko ya bapaya bayeba nanu minoko na biso botangisa bango na 4 langue nationale lingala kikongo chiluba swahili nde minoko nanu ya yambo yango wana ntango bazopusana nde bakoki koyekola lokoto ya bapaya mpo na nini eloko ezosala mutu eza boyebi ntango mutu aza na boyebi ayebi te nalingi namela mai ayebi te nalingi nalia ayebi te naza liboso ya kulutu ayebi te eloko boye esalaka boye nde lolenge wana mpo lelo tozokoka kokela te biso bayindo tosali mpe ekole me tozokela te eloko nini tozokela te mpo bana wana baza badenature donc école européenne epa na biso eye kodenature biso eza anti-vie na biso eza antibiotique sikoyo na ndenge nini otangisela bana tozomiki ake bakozala na kapasité ya kokela bokomi na le nini mpo na ntinda akenda kuna bokomi na classe na ntondo mingi bana biso batangaka na ekoteli toleki na ebandeli nde tokei sikoyo misalami ya yambo misala ya mibale misala ya misato eloko nini esungaka soki tokomi na misala ya misato nde wana sikoyo tosalaka na basukisi toke sikoyo na eteni ya likolo wana toke koluka sikoyo eteni ya kokela nde eteni ya likolo tolingi tolimbola boye nongo omoni ekole neti bino nde bozotanga ekole ya mondela botangi primaire cycle d'orientation bokela humanité ti bokela université kasi pasi ezali ti na université oza élève okomi nano étudiant te omoni na primaire eza ekole eza apprentissage bazolakisa kaka mokili ebandeli ndenge ozokota na mokili ntango okomi na secondaire cycle d'orientation mpo baoriente yo kolandela étoile na yo ndenge ya bapoint na yo ozwili na primaire ntango okomi na humanité eza mpo baforme yo oyeba mosala me na université kuna ezali kokela nde oke koyekola ndenge mokili bakela yango yango babengi yango université parce que euti na univers kasi mawa na biso université na biso Lovanium ezali chambrette ya Louvain donc université ya Louvain nde aboti Lovanium donc Louvain ya moke sikoyo likambo eza nini likambo eza boye ntango tokomi na niveau ya université soki balobi na yo nzete esengeli oyeba nzete apemaka nzete aliaka ndenge nini apemaka ndenge nini mpo na nini basalaki argile soki azwi moto akomaka nini soki azongi na malili asalaka nini donc nyonso wana nde oyo babengaka étude me nzoka sikoyo bino na niveau ya université bozosala baétude te kasi bozosala compilation boke kotanga balivre oyo bato mosusu bakoma oyo batikeli bino biteni bobana etelo nayo baosala université ndenge yango mpona koremedie erreur wana ozokodeplore na kati ya etelo na osali lolonga nini mpo mwana université na bango ezala ndenge kela yango wana nalobi bana ntango batangi na bankota lobi tozobunda lokoto wana na ebandeli eza na bamikakatano nango kasi lobi mwana azoyekola soki nazwi arishide natumbi yango ekomaka nini likasa epemaka ndenge nini mabele oyo yango tozosenga na leta na niveau ya université bafungola bizibeli mpe makambo eza ebele mabele eza na maboko ya leta entre guillemets l'état colonial parce que l'état na biso non azongi pena mokonzi ya mabele na yango te et tout vena to botolia nanu penza te to botolia voilà papa to zongi pa na yo to pesa nan bato yo parce que to kombe na suka
tozonga po placer message na suka mais en attendant to souhaiter nanu bato babotami lelo ata joyeux anniversaire wani bakoko baboya yango te te bombo tama elamu eza se kopesi joyeux anniversaire à Comblesse Ngoma fils de notre cameraman Terence Ngoma toi papa Ngoma na biso esili boy lelo toko retenir nini na maenyo oti koloba bakongole bakanga nini na mokuse bakondo mingi bakongole bayeba boye babinga boyindo mpe basalela boyindo bayeba ete neleko oyo baza na elaka na ntango ya bilaka ya mfumukimbangu oyo elobi te moyindo ntango akomiyeba akosala bengunduka oyo kokamusa mokili mobimba e na ntango yango mundele akokoma moyindo moyindo akokoma mundele na bongo toza na eleko ya bosomi na biso linga omilinga omiyeba yeba te nyonso okonsomaka ya mundele majorité eza antibiotique elingi koloba antivie eye kobebisa bomoi na yo linga sikoyo okota na bio alors ntango okokota na bio banda na bonzambe politique bio science bio kolia bio kovivre bio kobokola bio nde wana sikoyo tozongi bato ndenge bachinois bajaponais bacoréen lelo bazali na bien bakofaire face na occident tina armée fo toza na armée bio donc nyonso oyo eza ya biso nde bongo na baprofesseur bio bamédecin bio na ntango wana ekosunga biso makasi olie tozalaka na basoso ya nsele na esika ya soso oyo ya biso tozala mpe na makasi ya kobokola basoso bantaba awa bino soki tobandi kaka koloba okuna kati nzoka masolo telema eza molai toye tolobi lelo toyoki yo mingi bobimisi mituna toyanoli esika tosuki mbala nsima toye tokomi lisusu parceke boyebaka mpe eke moto mingi aza ya kobeba na balolenge nyonso tokobunda batongo mingi nde tozongi na esika ya bino nenga na bio wana yebaka ete nguba moko ebotaka banguba ebele eza na ntina te otiela ye engrais chimique soso akobota maki ebele eza na ntina te okende koluka kolesa soso babilei oyo baya kolesaka wana tika soso alia naturel kasi toyeba kobokola na mbisi na nyama na ndeke na nzete nyonso mpe biso na cycle na yango po ezala na état naturel biso mpe ntango tokokonsome yango esunga banzoto na biso mpona bomoi ezala na biso molai masolo eza ebele bolingi kobenga biso mpona koyeba lisusu ebele bokoki kobenga biso na libungutulu libwambala minei topesi matondo na mbuta pero oyo kakwakombe oyo ayela asalaka etokutaka papa nkusu na mbuta tosa soki olingi obenga papa nkusu obenge na 09 99 93 66 11 049 36 611 bobenga yo na tika ya loba na lingala wana na lingala pe papa kusu mobele biso na lingala ngutulu libwambala minei misato ndebongo motoba na zomi na moko matondo nengwa nzeba tokomi na suka lokoloba nini na tombeli na papa kusu matondi na ndenge ayei kolobela biso bio. En fait, manger bio est une des exigences pour que nos cellules puissent vivre longtemps. Le plus possible, on commence à décrier. Obligatoire. Obligatoire. Oui, merci Papa Nkusu pour cette correction. C'est une obligation pour que nos cellules soient en bonne santé et durant un long moment, un laps de temps rallongé. Merci à tout le monde, merci à vous qui nous avez suivis, merci à toute l'équipe. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons vous retrouver lundi prochain, mais demain notre promo continue avec des données en Mumba qui sera certainement accompagné de lui parce qu'elle adore ça. Voilà, c'est une provocation. Hein. Au revoir et à tout bientôt.